biso bandeko ya APTEM, Alliance des Pro Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tokutana ki lelo pona tobeta lokole. Totinda lolaka. Et pas na bandeko banso, ba Congolais banso. Na ba Congolais banso, ba yebake. Le 4 décembre, oyo, to bandi, mokolo mwaye yenga. To koti mese ya liboso to bimi, bato na bato, na ba paroisse na bango. Na doyene na bango. To kutani na ba sango, banso to kutambola, pona nini to kutambola. Biso ba Kristo to yeba. Tozo tambola pona lelo koboya balkanisation. Balkanisation oyo na mboka na biso balingi ko imposer biso na ba Rwandais na ba Ougandais ba imposer biso balkanisation. Occupation ya mboka na biso to boy yango tolobi yo kotikala na ndako. Yo moto za na idéologie ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Azaki catholique monene. Telema ata centimètre mboko ya mboka ebunga te elimwa te topesa te tokaba te yango tolobi toko telema le 4 décembre oyo mokolo moye yenga chaque paroisse ndenge totambola na basango na biso otamboli lokole pa na biso na Saint Augustin atambola be Antoine azai wana tozai kotambola ata lembi tosimba be ay mesela be tokei totambola biso banso vikara telemi tokei biso banso ba sebebe biso toko telemi pona kuluba no na balkanisation tolingi bonsomi ya mboka na biso etikala bongo biso ba eto bengi bango ba APTEM o yazana idéologie ya Etienne Tshisekedi atikala na ndako te to telema banso pona kuluba no na balkanisation na mboka na biso tala maito sangala kilelo pona ko beta lolaka koyebisa na bandeko bateleme mokolo ya dimanche moto azana idéologie ya Tshisekedi atikala te bozala na ba CBB bozala na ba doyene totambola biso banso na bandeko na biso ba catholique na kanisi ya lelo yango wana totondi bino botondi merci mingi.